Coucou, bonjour, na bande konyoso obozolanda vidéo oyo comme na ngaka ministre de la vérité lelo na conseil lelo ezali au lieu oyo kaka mutema mabe na ba avancement ya baninga sala effort na vie na yo. Conseil oyo ozala vraiment mulaite eza mukie eza conseil moko nazo pesa oyo za mato ya koyoka oyoki oyo za na mutema kondima ondimi oyo lingite bon conseil nyoso ba pesa ka eza nécessaire te ondima yango mais je crois que conseil oyo ko aider bato ebele oyo peut-être besoin ko se retrouver na ba situation oyo omoni vie oyo tozo mene ndenge to ya ba poto oyo mutu na mutu aya na ndenge na ye mutu na mutu afuta biye na ye ba misusu ba parents ba bengisa biso donc mutu na mutu aya na nzela na ye mutu moko amema muninga na poto azate mutu moko afutela muninga tike ou bien billet aya poto azate mutu moko azwela muninga visa azate elingi koloba nini tangu yo ye na poto yaya kozala kaka te oya kaka na poto okenda kaka musala eloko oyo esala nga pasi mingi ezali osala 20 ans na poto osala 30 ans na poto mais olobaka français te olobaka anglais te osala quand même effort ya koyekola te donc pona yo kaka hi bonjour mwa muke c'est fini comme ça non. Et bato aboye bazalaka na bizaleli nini bazalaka na bizaleli ke baninga o basalaka effort bakoti ba classe bazwi ba diplôme bazwi ba certificat basali nyonso bayekola langue ba maîtriser langue wana ko maîtriser même ba loi ya mboka wana ko maîtriser makambo ebele ya mboka wana tango bakomi ko avancer okomi oyokela bango zuwa okomi biloba loba baolakisa nini yango yi akanisi kutu soki nini yango non biso nyonso toye mboka moko biso nyonso toye mboka moko par exemple neti nga naza na États-Unis biso nyonso toye États-Unis donc ba opportunity nde tolobaka na anglais oza na ba chance ebele osala makambo ebele na vie na yo so lingo kota classe yo kaka so moni ke sacrifier mukongo na oke osala na Amazon na warehouse okende kokataka ngombe okende kosalaka soso eza yo mutu moko azopekisa muninga avancer na vie aza te poto eza munene mutu na mutu yo moko il faut zwa décision ya vie na yo koloba eloko nini nga nalingi nasala eza te so baninga batangi mingi ou bien baninga bakomi ko avancer po basali effort eloko nyonso po réussir eloko nyonso po buka mbuma kitoko olia manga o etelia bien il faut ça l'effort il faut se sacrifier yaya eza facile te neti biso boye oza na bana na yo neti nga na bana 5 wana bana 5 mais ozokota ba cours ozokota ba classe ozo ba certificat ozo ba diplôme ovandi otangi ozotanga bana ba osala makelele ozotanga ozokende musala ce n'est pas facile mais na suka nango na bakisi mayele na mutu nanga na bakisi eloko moko na vie nanga pota muna kokendo luka musala tangu na komeka na sala boye eza plus facile pour nanga po bazomona ke mutu nanga ezo fonctionner na maîtriser nazoloba anglais nanga très bien bon nga na ya a mwana muke peut-être c'est normal na loba anglais nanga très bien mais toyekola kaka ba mots ya anglais toyekola kaka eza ba mots mususu la mususu tikala koyoka ngote me mukolo oyoki yango osala effort oluki na Google oluki na dictionnaire soza muta ba dictionnaire olingo ye ba signification nango elakisi nini mais yo koki koya na mboka te otiaka ta certificat te otangaka te oyekolaka te ozo maîtriser langue te donc pona yo ndenge ya poto c'est fini comme ça oya poto kaka osalaka kaka musala osalaka kaka place osalaka wana okanisaka même pas o avancer okoma ta manager okoma superviseur okota ta cours moko bozwa ta certificat moko boye mais soko omoni baninga na yo bakomi ko avancer omoni baninga na yo bakomi ko maîtriser omoni baninga na yo bakomi ko mata okomi ko sala zuwa okomi na bilobela oyini bango siko motema mabe oyo yo yinaka baninga o bazo avancer bazo kota mwa ba cours na bango bazo mwa ba certificat na bango ozokela motema mabe ya nini parce que eza temps na yo te mutu ase sacrifiaki asali effort akoma place akomi yo lingi no kosala effort te donc yo pona yo nde bafutaka $16 par heure ekoki bongo mais muninga mususu alobi $16 par heure o bafuta nga ekoki boye te nga pena ifona koma na ba $25 abanje kota mwa bakura mike mwa bakura business mwa banini nyonso wana kaka po aider akende liboso yo osepeli na position place ozali zuwa nini ozoyoka parce que eza mayele na ote eza makasi na ote eza mbongo na ote eza eloko moko te ndeko na nga ba mitema mabe mususu tozalaka nango eza ba mitema mabe o eza nécessaire te na vie ya mutu
eza nécessaire te okoyokela mutu oyo atravaille dur te motema mabe okoyokela couple wana o basombi ndako basombi voiture basali makambo ebele batongi bandako na bango bazo avancer okoyokela bango mutu ya mabe te bino so couple na bino elingi kovanda ka place bozali bozala ka place bozali et conséquence nyonso oyo bokokuta na vie eza na badécision oyo bino moko boprendre yango mais baninga mosusu na couple na bango badeside ke moninga supporte moninga ke classe moninga azoteya moninga azoede moninga azoede moninga d'une manière d'une autre mpo bakende liboso yo so omoni baninga baavance okomoyoka moto ya mabe ndeko na nga mwasi ndeko na nga ya mobali soki oza na comportement oyo en tout cas vraiment analyser vie na yo mpe changer mituna na koyokela bango zuwa pourquoi parce que bango basali effort bakoma place bakomi. Comme on a Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo ezala ki conseil à lelo na tiki bino tokutana à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.